Mbote mingi bandeko balandi et bienvenue dans la cuisine de Sab. Bongo lelo na cuisine ya Sab tokosala bongo samoussa à la saucisse mais la forme ya beignet. Bongo pour na kosala samoussa ya forme ya beignet, tokosala besoin ya farine, ya sea, ciboulette ndembi, ail, tungulu, oignon, muscade, bouillon soit cube na biso ya marinade, mungwa. Et à la fin tokosala besoin ya huile végétale pour na kokalinga bongo saucisse na biso. Bon, remarquez que l'oignon na biso eza ya kokata te, eza ya kotuta. Pourquoi totuti oignon et puis na ciboulette na biso? Totuti yango parce que mélange tokosala tant tokosala la pâte na biso ya samoussa et kosenga vraiment totuta ba épices nyonso. Toza na rappeur awa pour na ko râper ail ainsi que na muscade. Sani oyo bomoni, vous allez vous demander pourquoi ni noter sani vide na kati likolo ya mesa. Sani oyo ko aider biso pour na kosala ba boule, hein, ba forme ya beignet. Et puis oyo ko aider biso lisusu tant to ba na kokalinga totiaka yango na kati ya sani oyo. Bongo sans plus tarder, tokobana mongo recette na biso ya mokolo mwalelo. La première des choses, totie mai na biso la monto na nzungu et toki vraiment à 100 degrés. Mai na biso pene toki à 100 degrés. Tokozwa bongo eloko liboso, tokozwa ciboulette na biso ndembi. Tokotia na kati ya mai, pendant que mai ezotoka, tokotia ciboulette na kati ya mai. Et puis tokozwa oignon o totutaki, tokotia ngo pe susu na kati ya mai. Tokorape bongo muscade na biso. Faut vraiment se rassurer qu'on râpe yango bien pour etikala ya mibimba te na kati. Tosisi ko râpe muscade, toko râpe pe ail na biso. Toko râpe bongo ail, to sali bongo gousse moko ail hein. Râpe ail nyonso. Kande ma ezotoka ozo râpe likolo nango. Pour râper ail na biso nyonso chilo. Si ko râper ail tokozwa bouillon na biso, soit cube na biso ya goût ya marinade, tokotia na kati ya mai oyo ezotoka na nzungu. Après tokozwa louche pour que to balusa avant ya kotia mungwa. Ota ngotie mungwa, tango zolinga otia bouillon, otie bouillon na potie mungwa, mais faut tia mungwa ça vraiment raisonnable hein. On doit se rendre compte il y a quantité ya mungwa oyo okotia. Donc vous voyez, j'ai pas mis beaucoup du sel. Bongo toko finika nzungu na biso, mai na tutaki na moto pour que etoka. Après tokota bongo la deuxième étape. En attendant que mai na biso ezotoka, tokokata bongo saucisse na biso. Tokotia ngo la kati ya assiette na biso ya mukie. Tokokata ngo mikie hein. Moi ba mesure ya boye. Moi ba mesure ya boye to kata saucisse. To kata saucisse na so ya mesure oyo. En attendant totiki na mai wana. Na ba épices toti na kati et toka. Tambusa mama boko. Tokati saucisse na biso bomoni ba mesure na kati le kapé miki makasité.
et comment insignifiant. Et ça là vraiment moi, mais qui aimait pas trop. Si c'est bon kokata saucisse na biso. Dans une bonne farine, na kozwa bonne farine. Ni na kotia yango na kati ya mai oyo bana kotoka. La farine est pour moi toujours là bas yango lokola fufu hein. Donc vous remarquez, mais fufu toujours là bela, eza que mai na ba épices nyonso etoki et après to kotia farine na biso likolo. C'est farine. Et puis tokotika ngo susu etoka. Tokotika ngo susu etoka. Nde soki toki tokobala yango na nzete ya fufu. Donc en tout cas bino ba bande ko bozola na ngala bandaku, bozala vraiment attentif. Bolanda vraiment na bokebi. Ba étape nyonso ya recette na biso ya mokolo mwalelo. Bongo oignon o etikali ko servir biso juste pour la déco. Donc ça va vraiment nous permettre kaka décoration ya pamba. Tokosala la sani susu. En attendant farine na biso konezo toka. Et puis piment na biso oyo eza juste peu pour la déco. Na rozwaka kasani oyo ezalaki na farine mpona kolongola mwa mai nde ezalaka kozolamba olongoli mwa mai mpo eleka te. Donc na olongola mai na longoli mai ndambu. Après na kobalusa yango penza lokwa fufu kaka likolo ya moto hein, kokita yango na sete kaka likolo ya moto bo. Na kobalola yango na nazobalola yango penza lokwa fufu. Il faudrait que bambuma nyonso oyo eza awa et limwa. En attendant, on a fini qui on a nous. On l'a boué. Pour le bas, on l'a mis foufou batia épices. D'ailleurs, faut batia épices. Naïbsa Kibino au début, bienvenue dans la cuisine de Sabrina. Donc, oui, ça bon, mon quoi la recette nanga, on a créé. Donc c'est l'une de mes recettes. La recette qui kalung on a vu sur la moto. Fini qui est en gros. Puis on a rejoint huile végétale. On a bagi to recette la huile végétale pour na kokalinga. Samoussa na biso. C'est bon huile végétale qui kalung. Vous remarquez, j'ai mis vraiment beaucoup d'huile pour la zone kalinga. On est pas kalinga mikate. J'avais dit au début, non ça la samoussa mais la forme y a mikate, donc du jamais vu. Pour certaines personnes, pour tout le monde d'ailleurs, c'est la première fois comme on a samoussa y a mikate. Donc vous avez vu que bozo kamwa déjà samoussa y a mikate, bah ça la on est ni. Il y a déjà formule y a bandeli. Comment est-ce qu'on peut faire le samoussa à la saucisse et puis la forme y a beignet. En attendant, huile na biso eza na moto. J'avais dit ça ni oyo ko aider biso pour na kosala ba forme. Hein, ba forme ya samoussa.
Je vais prendre un peu d'huile dans ma boko. Pendant ça, on a ma boko. Alors ça, on va dans ma boko. Il faut laver d'abord le main. On lave d'abord le main. Par après, on va mettre un peu d'huile. Je débarrasse la table pour que la tika. J'ai débarrassé ma table. Je vais prendre les saucisses. On a kataki. Je mets un peu d'huile dans ma boko. Pourtant, on a fait la pâte. On a fait la forme. On a fait la forme. Et karamanga dans ma boko. C'est ça. Donc j'ai mis vraiment de l'huile dans ma bouche pour que écaramate. Quand on vraiment moins bouillir, ça dans ma forme. J'ajoute un peu encore. On a quelques saucisses. Mettre à l'intérieur. Puis on repère ça en forme. Et à baigner. Donc vous avez vu, je forme, et je bon forme ya beignet. Donc c'est ça. Je les mets dans la salle où on a préparé qui a déjà. Je vais ajouter un peu de la pâte. Prendre quelques saucisses. Mettre à l'intérieur. Et bien là autour na ndenge ni samoussa zo sala la forme à béni parce que nous tous souhaitons que samoussa ba sala la enveloppe. Si peut-être tu n'as pas le temps, il y a qu'au former à enveloppe na yo parce que tu peux le faire aussi à la maison. Donc prochainement on a collectionné la salle à enveloppe ya samoussa. Mais ce que moi que on attend que ça la enveloppe ya samoussa té méthode simple. Pour que ça la paie beau. Donc tu peux aussi faire ça. Donc c'est ça. Bon forme, hein, et beignet. Bon, aussi ici que ça la boule na biso to pe couper ça en forme. To ko le gabon en deuxième étape où ça bongo côté yango na kati ya mafuta totaki kango na biso na moto totaki mafuta après mafuta de gébelik nde to ko so ba boule na biso to kotia na kati ya mafuta oyo totikaki na kikalu. Il faut tika vraiment mafuta ebela makasi. Ce que beli makasi te et kokota mafuta na kati et ko sala susu kitoko te. On la katia mafuta après la kotika ngo et kalingama bon que ça vraiment forme beignet mais ils a beignet té ils a samoussa donc on peut ko changer forme ils ont dépendre na yo ce que moni ko ko ça la enveloppe parce que ils ont vraiment ngonga mingi ça prend vraiment du temps ko peut ko ça la forme on a la sali soit ko ça la forme oyo lingi. Mais ça, c'est aussi rapide, facile. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Comme vous avez vu au début, je vous dis un grand merci d'être branché, connecté sur le RFL de Kinshasa. Et j'ai dit un grand merci à toute mon équipe technique, commençant par le réalisateur Dadi Gampi ainsi que son assistante Yves Belengue.
Et je salue, je remercie aussi Chou Dembemba. Je remercie Glody Massele, Yannick Sambi, ainsi que Enoch Lubana. Je vous dis un grand merci. Au revoir et à très bientôt.